Kabila munoko solo. Kabila soka afandi do. Asi ordinateur porno. So Kabila tunie, soko tunie, musée mbongo boye bimi abino, abi yangu ni ngapi? Par nangeza. Fois Kabila ya liboso asekana pasi. Ya mibale atiki suki na mandefu. Susi na facha kufa po akata suki na mandefu. Mais la minute Nzambe a confondre Kabila ba kangia ngana biso ba kangila. C'est très très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti. Pire petit à ma tête un pognon. De pognon veut dire pognon kola. De bamba lingili konda. Wana bazo sente ba maser. Bazo sente ba maser, basangwana, bazo botisa ba maser trop na couvent mogeza awana na première ri. Basangwana. Kaka basangwana balie mbongo Kabila. Basango wana balingi mbongo trop nzokande balingi ko sente trop. Donc balingi nzota basi ya kosangana te baza aussi chole wana. Aussi utembi. Aussi na mbongo. Mbongo soko boti mwana ko pese ko mbongo te pa olinga mbongo mingi. Musique c'est kufa. Ba jibe banginda ba kofi banginda ba wera banginda ba fali tu banginda. Donc vraiment cela moko commandé politique. Quoi Lima Sola politique à Boka Congo. Les lots vraiment. Il y a Roger Luma. Au Kenya, puis il y a Roger Luma. En tout cas, c'est les Dibois, Papi Maïbelang, Empire Basket. Tu es belé, tu as internet à Kenda, puis à mon à la raté. Comme Zali dans la minute au combo et aussi la team Kanga Kabila. D'autant que Kabila bakanga était comme moi ici les athées. Puis na émission Margot, tala moi ça bien banini. Na émission bino musique c'est kufa. Ba jibe banginda ba kofi banginda ba wera banginda ba fali tu banginda. Donc vraiment cela moko commandé politique. Na émission bino makamba mboka oye ba onde awa. Oko tout na faire était falité. Ozo demande po bango esi banginda alors binonde batu bana mikili ba jasa jasa bo benga nde biso bato to bunda po bino lobi bozonga bo ko investir awa nginya ko tuna ngabo mituna ye maloba ka ngai. Merci. Bio lobby était comme aussi la té parce que Joseph Kabila il faut bakangaye mais toi qui président de la République a répondu qui ba Henri Thomas Lokondo ici bango était coalition ko kabwana té bozo ba té bo mo té bo sa démarche mo bolo na masangu likolo ya tala nabisa yo oyebi heureusement toi na président moko un grand diplomate do azap nako arbitre solo oyebi papa soko ozana na ndaku na banebele ata oyinaka mwana moko okolakisa boite ata po lingaka mwana moko okolakisa boite obomona motema Hollanda donc hier asasiko président à RDC mobimba ayebi ke bato kala tenga na bango déjà si to kabwana mais moya lobela bango besate so ba timone na ba acte de ba acte donc déjà au moni to beti 4 vendredi conseil des ministres et côté à souté déjà orange to kabwana donc il va dire to boka déjà si on fait le rabat monsieur tout ça na bango gouvernement sika et ça quoi est entraîneur au beti si première mi-temps équipe mususu faut maintenant au tchaba pion mususu oyo ba marquer babi sur tour na terrain bon na Franck Diongo na 10 Moïse Katumbi na 9 oh man Jean-Pierre Bemba na 7 ozo man to ka ba travailler na câble ngo debino bozo rek yo ngana bisa yo frère chéri tala au moni politique ndenge za boya. En politique, il n'y a pas des ennemis éternels. Il n'y a que des adversaires pour les intérêts. Politique est un monde d'intérêt. Donc, er moko toro bebana, mais er moko pena faut pas toro kangama, faut te moi liboso. Politique elle est dynamique. Les gens à 10 heures toro rena to boyani. Na butu to zongani. Et ça échange arrive variaka. Yango sikoyo, ba kolo masole za IDPS. Ozo mane, parti oyo fungola binon teke ya Congo, c'est IDPS. Yango moni même ba na mikili. So tcheli bango muta caméra ba otalete muta bemba som ta IDPS ba bonné massivement ngwana donc politique ezande na IDPS tika na bisayo batuana masolo ese kufi Kabila na minito atelika ye na Olive na bana na aussi Shadari aussi Kambere aussi na Nemi donc oyo tout ba kimi Kabila oyo tout atikali wana donc alobi ya yora na bisayo boyaka
question posée ngabi tozo mona mais politique eza et mona na raté et yoka na raté tango benye internet c'est que nga déjà naza ndoki na fungolo ndamba kindoki ndenge sala vous comprenez et ça masola molili mais siko biso toza bateau toza lisu pe lito ya chef de l'état alors on a vu ça biso na bango déjà orange to kabwani ya Roger Luma ya ngwana ya Roger Luma molobela président Félix Tshisekedi na kata France ya Roger Luma bengaka ya Roger tokeno tozonga toki tripartie elinge banda entre Fayulu moi mboka Joseph Kabila na président Félix Tshisekedi président Félix Tshilombo bino ba de pes au moni Fayulu omoni lelo mwandansemi apesi IDPS merci tolobaka abelaka maladi ya mutu tolobaka yeso botie na prison to salaire to meme na scène pepe via zone normale to bongiseli via palais to pesi na car via lelo a commis derrière Fachi béton Fayulu mutu ese beba plus ça étranger Fayulu mutu aganga ke no biso to pesi Kabila beki mais j'ai dit autolia sou la Kabila ya moni yena muzitu babebani muzitu bi mais yo ndenge ni ozo kendaka kuna mais donc c'est que yo za na intérêt moko kuna alors na biso ezaboy Fayulu na Kabila ezaneni Kabila lobby a ocha Fayulu premier ministre donc c'est-à-dire ba mbongo epesa maki alors na bisi bino bana Congo tout comme le soleil se lève avec l'éclat chaque matin, votre M de serviteur internet satellite à IDPS. Bana poto badia sa dia sanebi sibino Fayulu na Kabila ba mutu moko. Donc étranger minene. Bato tout bomoni baboyi consultation na basa ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais. Oya kotinguna Afrique Congolais puis Kabila na minto atseliga yena Olive na ba Shadari. Ba vrai Congolais tout ba kimi Kabila. Tosi bango 377 députés. Ngamu na biso déjà. Machesili. Chitunga wo. Donc c'est que après consultation to remona penza tous les 377 députés en plus peto ke to zonga to koyoka makambo kolekana entre moi la mboka ministre ya finance c'est les à la goût. Wana grand muyibi. Tala omoni Joana omoninga na kinwa 100%. Nga na botami na Kasavubu. Na tangi na Eligo. Donc Eligo veut dire élève de l'Institut de la Gombe. Nga na lié ba grata na ba lipa ba cha ba lembisa. Ozo mwande na lié bambuma makaku ba manga sende tout konso. Ozo mwande na pasuka penda ba couper penda ba madofolo mi balé. Nazo bisayo. So moni ngai na biso ke non ngai na zangolo. Na vanda na mai ke nganda sakufa ndimela ngai. Batu wana sele ya la gira. Soit disant asa mungala mais na ebite na retour so asa mungala wa wapi. Joana Munza Joana pire petit ya ma tête en pogno. Donc pogno veut dire pognon kola. Donc ba lingili konda. Donc Joana ya la gira ndenge ma tête en pogno asala ba kunyoso aibiango. Donc aibi ndenge ba blokaka. Donc ce qui crise à Congo est persisté. Et comme à niveau tout ça la union sacrée. Joana niveau bobeli mboka na zo bisayo vrai chéri tika. Donc azad de momoko donc talan a bloqué na salaire militaire. Et limité a bloqué na salaire ya fonctionnaire. Et limité a bloqué salaire ya ba juge. Et limité a bloqué na mbonga passeport. Fallait tous ba passeport asi. On a sorti. Donc ce qui fait ça lettre. Lettre est na ministère à budget. Son ministère à budget bazwaka acte. Acte si ma bâtiment na ministère ya finance mbonga bima. Joana wala amona rapport wana père na mère na ye. Azi lar akangi. Na léopard bazo ba forfait. Ouais basi. Ba voyage até. Léopard basket même il fallait bazo jeep na mutumoro. La rebimate. Kabila ebise boy. Bloquer mbongo wana façon que crise kota makasi. Fachi alongwa keni. Mais heureusement déjà remaniement zali azolongwa pe kalaté boulot panesi. Siko internet bino to boko tambo na ba mituka boko la na ndako malili wana FCC zo bloqué te. Soki pe FCC pe ba moni ke bino pe boko mi ko dérouter ba limo ba kuba zongi sabino na nzela boye kolela liboso ya ba itando yike. Margot. Coalition ya bino. Margot yo za vrai chéri na roye biso boye. Elenyambongo bali yango na batu. Bato balingi peuple te. Kabila nenga boy alingi bokonzi balingi congolais te siko diriger batu nenga ni. Facha lobi ngai parti na ngai élection le peuple d'abord. Facha binga papa na nga kufi na peuple. Comment expliquer nga naza mukonzi? Peuple bali ate. Abi lobi ba ko taxer ngai me. Yo siko to cheki kuna musala nini? Facha bina roloba nini? Discours wana ya 6 minutes na bisayo. Facha bandaki kolela na peuple bozo bate.
azolela indirectement tala mama kolelezaka te foma mise bima Fachi aza kwa kize bango ke non peuple lobi bokotuna ngai na koloba na bino nini tala bato na ndimi to sangana na bango to Congo mais bato yo baza ko bloquer nga sur tout le plan maman sur 100% bato yo bazwa 80% IDPS do cash en sigle to zaka 20% ba bloquer tout bandoki to balingi peuple te to ba balingi mabum na bango lelo to kuti Congo na kao lelo Congo na minute Afrique to romi 9e na monde to romi 4e mais na minute temps Kabila azaki Congo et agini pas Congo va comparer biso na Somalie maman depuis que le Congo est Congo Fachi auto somba bato pêche to paye ba mabundu wa à décembre na bangolo et puis ba transcoyer et puis à sombi 10 avions et so ya kanda mudamu oro baye ba Dubai ba Chine oro lemba ba Chine za calme donc Fachi nenga za boye ye nzambe mutatinde biso ye donc accord to sana ngoye to signer accord na nzambe et puis to longa pera mo jeter roya donc bato biso na bango orange on comprend ba faux batou alobi o to violer ba corps place nini bon to tanga Kabila a bandi ko violer accord Mbodi 1 Kabila a violé accord cadre d'Addis Abeba 2 Kabila a violé na accord à Saint-Sylvestre bon biso siko to respecter texte to sali au conscient et lobby to kuti ba magistrat baza ba chômeur facha pesi bango boulot mabe nya sali est-ce que mon était ba président ya consultation président consulté ba musicien mais ya ko comme to moni mama chala mwana komi ko déborder pour président ya mbiete na lobby na yo boy yo kansi ya chala mwana yesogi e ba ya mbiete mais mbilabel e ba ya mbaki hein d'ailleurs tu mbilabel na chala mwana mbilabel aleki chala mwana musika na maturité parce que banzembo mbilabel asala chala mwana ye a hôtel malango te ozo mwana mbilabel penda aemba oyebisi na bato kenga na bala te si wapi ozo mwana chala mwana avanda parce que ye ninga za boye abetaka mabe avanda ayambi ba sai soko zifia sai boye au comparant na Prince Epenge aleki Epenge lelo ti lobby Epenge amuta makolo sai ana deux palais ana 4 jeep a bien et puis sai en dehors ya comédie na ana maturité politique aibi ko raisonner Epenge ana le côté Epenge ndeza bo bilambe lumbaka solo munoko solo nenga sawana aventurier mutete la aventurier toro moko bo presse Epenge yo donc na lugara débat na genre pour na chekao donc ndinga donc IDPS to kana ka jongo de donc mama moi ba sango ba telemela ki biso awa ba ye ba bito beta ezaki mo finuku moi mboka Jean-Marc Kabunda lobili kambo biso na ba sango ezali kambo 50-50 to ke to zonga vérité désir ne ba sango ba pelisi moto ba lobi bango ba tchaki 40 000 smartphone ya koka moi ba sango ba tcheka bila mpandi likolo na liwa aussi mukendi ya Thérèse Kapangala ya Deshade to zonga boy ba sango bango wana senko ba ki kokuta na Joseph Kabila Kabange tozo comprendre ba sango ba liko pesa position nini sili ça bien kaka ba sango wana bazo sente ba maser bazo sente ba maser ba sango wana bazo botisa ba maser trop na couvent moko za awana na première ri ba sango wana kaka ba sango wana baliembonga Kabila basango wana balingi mbongo trop nzoka nde balingi ko sente trop donc balingi nzota basi ya kosangana te baza aussi chole wana aussi utembi aussi na mbongo soko boti mwana kopesa ko mbongo te pa olinga mbongo mingi na lobby na biso basango basente ba master donc tozo senga na papaya aya kolongola basango wana bango batu batelemeli gratuité ya scolarité basango na bakeli mbongo Kabila banda atumbi ba paroisse pas même 3 ans Kabila abomi Thérèse Kapangala pas même 3 ans Rosia Koufi sango moko si batika mutakala na sous-vêtement ba bisaka inde achakabu Kabila oyo asakani na bango lelo bondimi bo sanganai bakamata bano amikeo babenga ba alcoolique banana banleva bango 12 babunga ti lelo bakota na couvent bakemo na nzungu ba communion bakabilise balia ba communion ko banguba lelo bino basango bondimi bokende ko solola na muto oyo abomi ba congolais muto aza rwandais
pas même un Congolais, les lois vont dire dialogue. Quel dialogue? Tout ça, dialogue, na moto a bloqué. Mais bon, il y a un truc, papa longola basango, catholique et koufi. Basango basente ba masé rebelle. Yo, ndengo sana boy. Ndak moto ezo pela na ndaku na yo, au préféré o ke no boma moto pela ndaka muninga. Alors, tu as vu si pape. Aya longola basango. Basango mutu la gratuité. Alors on a vu si bino catholique on a yango te catholique to yebaki yango te. Basango bazo sente ba master fort. Ya moni sango moko ya Katanga, Kashima, Corneille, Abiboy. Pape, église baby. Bakeli mbonga Kabila. Kabila mutabomi catholique lobby. Atumbi tina ba paroisse. Bino bondimi muto atumbi ba paroisse. A BBC biso église. Bolia mbongo na pour la dialogue. Quel dialogue? Blocage c'est Kabila. Kabila ça, hein, ça cauchemar. Kabila c'est qui internet de l'IDPS satellite boko kaka to comprendre internet sikoyo consultation en président le à ozonga dans une semaine après ça peuple compte rendu mais que ce soit c'est pas aya bisi yo boy omoni muto atanga ayo kaka mutu moko et puis aya bisi yo avant le 20 chef de l'état lobi boy tout on a passé le discours il y a 6 minutes. Mais Kaba Touro, bon ça surpris, il y a 1 minute c'est donc Nebisi Bino, Abi même une zone na likolo, a remettre ma boko. Donc ça maman na discours. Dans la Nebisi Bino, à part IDPS parti politique exacté. Sorry, dans la IDPS et Bengani Kabila. Sorry IDPS au tende Kabila tilo. Kabila mon solo. Dans la Kabila Kabo sorry afandi. Asi ordinateur à porno. So Kabila tunie soko tunie muse mbongo boye bimi abino abi yango ningapi par nangeza donc Kabila azoyi ba plus que gouverneur azoyi ba plus que chef de riz ayibi mbongo Congo na désordre des fois Kabila ya liboso asekana passe ya mibale atiki suki na mandefu susi na efacha kufa po akata suki na mandefu mais la minute nzambe a confondre Kabila ba kangia ngana biso ba kangila. Merci beaucoup. Bisona bango orange. Ozo mona to coopérer raté. To ebi ke azu 2000 soldats aluka guerre na Congo. Bana poto. Azongi do azu 2000 soldats basana kinga kati. Kabila azolinga abimisa bagarre ndenge ça soit ça la contre Elisuba. Yango tozane mayeli. Vraiment merci à Tonde Bozinga. Ozo mona ba Charlotte Ndenga. Ba Roger Luma binotu. Ba mbota to banini. La princesse congolaise de Londres a dit Massamba Talagaga. Hein? Jika de Londres Talaga vrai chéri. Moi ça pembe banini. Boyebi ba Charlotte Ndenga binotu boze belé kuna banini. Hein? Bozi Espérant Mbungi Mansaka. Ba Emmanuel Issasi boza partout dans le monde. La ligne binoto mais la moni faut benato Luka Juto fanato sur la bien. Plus 243 97 20 44 237. Plus 243 97 20 44 237 comme benato Luka mena journée to bête penante ke bien bien. Pour colère ça trop. Musique akufa. Ekufa Kofian Nginda, Falian Nginda, Jiban Nginda, Wera Nginda, Fera Nginda. Vraiment, cela m'a comme politique. Donc, soit maintenant, on raté politique, on raté ma solide. Merci.